Capage TV. Capage TV. Il y a un moment à l'équisaka, c'est un papa. Ozo mona, il y a un moment dans jeune, dans un papa. Ouais. Ozo comprendre. Donc ça dit, il y a un moto faut dans la lignée. Tant on sait le film, on sait le théâtre, il faut être éducatif. To bo ite ba délire, on est kotaka, il y a repoussé na bisou, il y a reçu la boye, n'engezala quand même. Il y a un modèle des fois, il exagère en fait. A exagérer. Comme on a un niveau, on dit que ça la vitesse quoi au sein on a quatre théâtre. Ozo mona, tu dois encourager te, ba kangaye, ba tiens na prison, mais quand même, bilo qu'on a ils ont vraiment sur éducatif te. Capage TV. Ba relation nyonso oyo otengeli biso ki okola na bango ozala na bango otamona bango baza desi pe bakoyaka suku koliaka pa na oti Boyate. pe ki relation oyo sali lelo yeba ke ba relation na lelo bakoyaka te même ata fali akoyaka kolia ndako na oti aoyate vie joka aoyate Maintenant que Alexia a bien cop na bango. te eza cop na bango te jiba lakisi maturité. Faut pas diminuer car. Te jiba lakisi pena Le maturité. Stade de France. Te Stade de France c'est le quoi icône. Et tika liwana. Et longa te mpo longa fo mutu muso ya obeta Stade de France. Capage TV. Parce que sortie médiatique à Tata Tina, aza tata mosi na biso. Aline makamtani. Personnellement neti ngai na ko lobani mabeti. Mais loko na ko yebisa ye. Aza tata mwasi, asala rôle ki tata mwasi. Parce que bino ba rôle na bino to yebi. Boza ko kepa oyo. Niki pa bota bana parce que na ndenga solo. Comment na makambo e bota ma ba niki na fali na ba nane kota azali. Ba bien numéro 1. Numéro 1, il y a création de association de malfaiteurs. C'est Tata Tina. Tata moi je ne peux pas lui manquer de respect. Mais na misu ya vision na fongola misu pona ba semeki. Quand je ba semeki il faut fongola ba vision. Bah comment talo la. Comme mekate. Faut qu'on la ta linette ya ida. Pour mona kitoko. Ba douce pour les. Oui, au mona pe mtu ezala bi ke ono kene boy ono vivene boy ono zani boy. OK. Baza makasi na koluka. Oselaka mwasi. Mais tant moi ça porte qui ba soutien. Bino mozaye musika. C'est ça. Makile za maite. Tata Tina, makile za maite. Fale za ndeko na yo. Ouais. Aza masha mumeno. Ozo comprendre capacité là. Si. Moi pas jumeau. Mais yeba ke biloka fale za yote. Eza mbana na ina mwasi na ye. Soki ba problème ebota bongo. C'est parce que Tata Tino zaki na kacho ke pa nano lobby. OK pas Nico lobby. Parce que en vrai soki nana bande ko ina bana nikite. Mais soki ko ine kota, tam so Tata Tina kenda ko loba nana linga bana ote niki, tu dois faire très attention. Non, yebiso kapashu za mambo elikaka. Ezala oui. Bana nzambe na yeko betela bino lisolo ya kitoko. Ya esengo. Balobi tant que tozo respirer, to pesa nzambe merci. To kumisaka ye na tango nyonso po yende azali maître ya temps pe ya circonstance. Na eli bino mama Julie Doris. Mama Julie Doris aza moyembi kati na nkolo. Aeli biso maxi single. Oyo kala mingi te bokomona nyonso ezala ba concert, ezala ba présentation. Mais na minute oyo na ba plateforme nyonso acheli biso asifi we, acheli biso son du mois, acheli biso bijou ya motema. Bana na nzambe. En tout cas, banzembu wana ezali na réseaux sociaux, ezali na YouTube na ye, soko obikaka Julie Doris obeti okomona banzembu nyonso kobima. Soko okei na TikTok Julie Doris kaka banzembu nyonso kobima. Nga mama Capage na ye kosenga na biso nyonso kati na lingomba to s'abonner massivement
toyoka banzembo po to encourager mosala na nzambe ekende liboso. Mama Julie Doris bana na nzambe ya bango oyo bayeli yo force. To s'abonner massivement ezala na chaîne YouTube na ye, ezala na ba réseau na ye, toyoka banzembo ekozanga te kozongisa lokumu epa nzambe. Mama Julie Doris ye wana na présenter bino bana na nzambe to chaye poa et puis nzambe akozwa lokumu. Ngangwe kokie bwana banana bato bakoyebisa papa olobakie sala bwana ngonge kokie bwana. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati. Bozoluka biso wapi boluka biso musika te, bozali na numéro 35 avenue Victoire, commune ya Kalamu, quartier Matongede, référence au Bibi Play. Ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088. Benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088. Kola lisamiso te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu oya mobondo ekeyo. Bienvenue dans Capage Télévision. En tout cas, le lomanya niate linga penande somo ngana kena kana maputa ya kei pa likolo. Merci en tout cas ba ronya sur Holanda biso. Merci d'abord ba linga biso. De temps en temps bo benga ka mania Capage bo mona na te et tout mikolo bo zongi seni mania pe souffle na ndinga linga. Ba vie na pe zongi azongi pe na place azala ndinga lingela. Azo ratete. Nyo sonatana ya zoya. Merci d'avoir on se passe dans biso maputa na bino eza disponible et teza na poto bobenga nga pe bele to lingi roba mama manya wana roba kala alata robe te yeka mundele roba alata ki jour wana c'est sila ya kala bayela kiyo bayela kiyo na biso bayela ndo tinda ba nkuna bayela nga malheureusement roba wana déjà sila. Merci d'avoir on se passe dans biso manya bonne santé. Bien Kapashula, so na bina na ndaka ba robi na oyo na kota distraction bilamba na koma na retard olata te so na bina kota kana distraction ba robi makasi na donc kolate ko bunga nga somo ngai na ko bunga boete yo za ka papa oyemba kala okoma na ba robi ndenge ni somo ata ba tala muteki nguba na na kote te bungisa ka poni na za ba kolala kola kota pe boutique kala Magali kambatanga tindi buti. Eza faut réfléchir. Na kolata ngondenge ni Magali baby singa likamba buti pa jimo abi mama mo ezo bima nga betalinga te depuis kanga na lata buti na malili. Singa na lata buti kana moiti. Moi wana kande ngo sala ke et motivé nga na lata buti. Donc voilà quoi, babonner Capage Télévision en tout cas na linga bino mingi. Basalenga na Beckham touche. Ozongeli batna la famille est sacrée. Il y en a Beckham une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Kapashula, nga na lobaka na vie, na lobaka ni. Les temps eux les meilleurs amis de la vérité. C'est ça aussi. Au moni moto akoki dégoûté au lelo. Koza na poste koza na pression oyeba te pourquoi dégoûter yo. Tika temps. Yo tika ka temps. Osololi. Sope mutayini yo koluka yo kati kalezara so moni mutayini yo luko yeba pourquoi yininga est-ce que l'autre sala ngo susu to na ndenge nini okoto na ndenge nini to comment na babinemi par alliance bato ba komo yina biso par alliance par intermédiaire c'est ça likambo eza yete makeka ko yindisa motema ya bato po ba yina yo alors tema to comprenez lo kona to zaka suna posta to na te pourquoi kipanga te pourquoi yinanga o pourquoi blokanga o kaka ningo blokaki kaka ningo yinaki kaka ningo lobaki yo moko ndoko yeba avec le temps
La vie est faite de choix et de décisions. Moto so dans poste comme ennemi na yo pekisé. Mais l'état est le meilleur ami de la vérité. C'est ça. Voilà, la vie est faite de choix et de décisions. Il y a un modèle bakangi on dirait. Et ça problème ni na moni ba poster ki me kapashula. Olingo bandanga na likambo ya mode. Na sali yo nini. Naza na bato balati singa. Naza na bato basalinga suki. Naza na neti boy. Papa Jimo oh cravate na ye. Est-ce qu'on mérite la boire kaete? Ya. Cravate pas Jimo bo cravate ya ba dantene boy na zui wapi. Ya. Cravate papa. Bona la tete na sani na ke gambela na ke luka cravate. Ba cravate vandi ya papa. Nyonso ye. Akangyo ouais. Pas Jimo. Na pesi ba gros bisous. Pour nani bato ba letinga na pesi ba mbote. C'est ça, tu vas mériter. Pas Jimo. Des gros bisous na yo. Linette. Linette mta pesi nga toloba na soute na bombi. Moi na boa kezate. Toloba na li soute. Oh, tika boy. Toloba na soute. Chemise na lati chez la sucrématie, chez Tantine Secret. Vanessa, oyebi Vanessa Chibango. O lukara déjà une fois, faut dans que ba chemise. Aza na zone kin awa. OK, ça c'est dans restaurant. Chez la sucrématie. Chez Tantine Vanessa. Ouais, na monia. Fona kende. Van Tibango. En tout cas, chemise na zo pa na ye. Ateka ba chemise à très bonne qualité. Jeans nanga na lati Magali et Kamba, fille à la lèvre électrique, bout na lati Magali et Kamba en direct de Suisse. Donc voilà quoi. Asali musala na. Ya maga asali musala. Asali na yebisa que ya sala nga ba 5 kg ba bout. Na yebisa que yo te o kanga makam na lobate kapashula. Ya maga 5 kg bout. Neti bout yo e pesait 3 kg. Bouton kitoko. Ko yo bout ya kitoko boina tika on a la tabote. Elonga poso. Faut maga katine na bout. Sérieux, il faut ibisa maga. Tu ko bout neti ko na ndako longa poso. Là ça bona lukele place na plafonner. Nicolas plafond pas aura payé mon pépé bien. A longa poso te. Moyen wapi o pesa la ka batela. Surtout na ki. Nazo batele ko le kanyoso. Ko le kana motema. Kapashula periki na ngai Beckham touche tissage peka na Beckham touche. Basalo kitoko en tout cas basalinga na Beckham touche perruque eza perruque ba mélanger on a na las na ngai HD qui vraiment kitoko. Donc voilà kuna na Beckham touche en tout cas na pesi madame Beckham bambote belé to participer ça la massage kuna côté quand changer place. Voilà donc eza sur le kika Henri Maison Bongo au leki money shop. Donc dans quelques mètres ka wana ka place ba boka bateka ba mabende au mataka niveau moko. To ça peut likolo. To participer ni ya massage kuna c'est bien ça va massage nyoso kuna pena ya très bon ya njoto ni on na sa kilomètre kuna ba salo kitoko na prix ya bien na prix ya bien ba so ta lobby pena na yo ki njoto sembe non ça la rote na linga na mona njoto ngele ka pete mingi njoto pasi mikuwa ça la radio na biso na yo ki kitoko oh non. En tout cas, Beckham touche félicitations à yo. Boende zalaka, faut encourager Rabato, baza ba femme forte. C'est très bon. Kapachula. Ya Thierry Bouddha. Construction. Ata la pub. Omekate. Ya, on ata biso na mutalaka. Vidéo na ta roba blessing de ngangoti. Tika boy. To sala publicité. Ya wana na préféré na Kishasa. Na poto ata na biso œil par œil. Ya Thierry Bouddha, en tout cas merci. Message pende zokoma Kapachula. Lelo a utko benga nga vraiment zo sa musala moko na côté ya Kikole kuna. OK. Auta clôture. Bato en tout cas te andimaka. Andiango mo na tungisaka emingi. So na vandi matinga à part salaire. Ya Bouddha tina na bon na kele à restaurant. Tindela na aller à restaurant. Donc en tout cas merci na ba client nyonso oyo ba pesi biso confiance ngana mama Kapash parce que ya Bouddha tia telemi bongo c'est grâce à ngana mama Kapash ba publicité et puis confiance. Tant au monde que muta otinda mbongo na ebele neti 50 000 30 000 na TBC construction ake kotongela confiance peso salama. Donc ninga zana zo tonga zo sala ba clôture ba parcelle à batu. En tout cas merci na bino so pesi biso contact. Yo pe o somba terrain Oumela et Vanda lokola Kapachula asoma terrain Vanda wana depuis kala ali ko tiate il faut le mettre comme terrain na pas comment ça ngamba na terrain c'est qu'il faut les commission oh mais ngani na boy publicité ninga mokoti bongo pourquoi na lata kitoko po pibe bonga na ko lata si pourtant muta zota bibe muta zota kitoko bo est-ce que ko escroquer terrain c'est les bambous na zoteka
terrain ya Kapachula ezana c'est les bambous 15 sur 20 15 sur 20 terrain ezana c'est les bambous 15 sur 20 bato bobonga ba maman babonga ba youtubers bobonga c'est les bambous terrain ezakuna bolakisa biso mpe bambozu yango ya bino mpona na bacentre vie notre monité donc bolakisa biso ata baoyo basele les bambous ya Thierry Bouda construction aza wana osombi terrain na opa Kapachula TBC construction ezali ocontacte biso tokopesa numéro ya Thierry Bouda okomona comment tozala orienté ndenge nini basalaka eza na kimba eza na nini na kipese na boma na mbanjangungu mpo akendaki mpe mbanjangungu obi ke bato basoba kuna makasi akendaki mbanjangungu ya Thierry Bouda azokende kosalela mutu déjà clôture. Wow. Donc yo muto oza na terrain na partout nde toloba boye contacter TBC construction awa oui awa assurance totale bandundu kimpese mwanda boma matadi ya Thierry Bouda okenda o délégué baki batali basali makambo nyonso bayi asali yo devis na yo otindi mbongo na lobaki ata ndambu soki devis sali yo 100 000 obati lo clôture to batongelo ndako moya niveau moko ata avec 40 000 opesi babandi malembi soko zwi sous 30 000 otindi ba continuer moi 30 000 kaka ndenge kosila mais akotongelo ndenge yo lingi batongelo ndako nawo. Ah, c'est bien. Na musika suko imagine. Bien, on l'a li pongi. Aya Kapachula. En tout cas, na pesi kama na ngambote Gladmira Molenga motema papa Serge Lema. To pesi ba gros bisous vraiment. En tout cas, maman Chéni Mongaï belle sans maquillage les poumons de maman Eliane Neto. Chaîne eza biso mi balé, bo comprendre. Donc naza na doa ko boaka. Maman Eliane a rien chipé. Maman Eliane yib senga zo ya mazo poussa kaka. Donc ben prévu za raté. Kama na c'est la fiesta Goma. Bodi ya kenda. Aza à Paris. OK. Aza à Paris, na yibisi azonga Chine non souffrir. Azonga penda Chine mbango po nazo souffrir depuis c'est la kenda Europe, nazo souffrir. Ouais. En tout cas na pesi pe Sarambote azaka na elonga pongi ala na église. Matama. Na moni lika tozonga likambo ya mode. Boni ya mode babi kuna ba vidéo sexuelle sala. Yango na bakangeli yango. Bambanga. Yango na ba beteli c'était. Bon, bango baza ba éducateur de masse hein. Baza ba éducateur de masse même peu importe ba. Bon, bato ba koma kaka bongo ba nigérien, bongo ba mindele c'est parce que biso mo peut to mi kotia na kati ya complexe wana. Mais ndenga en vrai dire biso to ba bantu. Yana ba bilo muso ko za la rapé permis ko yipe ko lekate. Ozomona, ce que za ka permis pourquoi des fois to pekisera bana biso ba kende ko tala ba film o eza ba niveau na bango te. Même bato ba lekisela biso ba film na ba chaîne. Ba komaka moins de 16 ans, moins de 18 ans, moins de autant de âge batalaté. Pourquoi? Parce que baby que l'on est concerné bangote. Donc c'est-à-dire ils ont rendre un peu même na biso moko ba bantu que et l'on nyonso o ezo sala et les na public. Il faut ils en a ba limite nango. Ozomona, ya modé un moment alekisaka. C'est un papa. Ozomona, ya modé za jeune, ça papa. Ouais. Ozo comprendre. Donc c'est-à-dire yinga za muto faza na ba lignée. Tant on sala ba film na yo sa ba théâtre na il faut ils l'éducatif. To boyité ba délire wana ekotaka ya kopesa na ba bisous ya kosala boye ndenge zala quand même. Ya modé des fois il exagère en fait. A exagérer ka comme on ba niveau mo ndenge muta sala vite ce ko yo sala na kata théâtre. Ozo mona to za ko encourager te ba kangaye ba tayi na prison mais quand même biloko na ils vraiment so éducatif te. Ce n'est pas bien pour to pesa raison bo ba nigérien bongo ba non nous sommes des Bantous. Maintenant, tu as une culture na bango. Preuve ane Rihanna ko le kabi ka voyager lobby. A mukona voyage pe ko capable voyager akei. Mais na biso te, pourquoi biso to bomba ba voyage na biso? Pourquoi to bomba ka? Parce que to bi ke bandike zali. Na ba voyage to ko bomba ka te to ko mo bomba. Muta ko ne Turquie bo bombi. Muta ko ne Chine bo bombi voyage na yi. Ata Brazza to bomba. To zo bomba po ba to ba ko pe ko ndela ba mai. Ozo mo do risque commis partout. Même na bandia matadi ba boma. Oui. Au mona kaka obise ba lukaki. Ozo mona pourquoi? Parce que to yibike to za ba bantu kindo kezali ba maloba mabe ezali ba makambo belé ezali. Ozo mona. Alors il y a modé il doit cesser en fait. Il doit vraiment cesser. Na yibise que so na la TikTok na mando kenina ba mon français. Na yibise que o Kapachula. Na yibise que o yaya. Bekam en fait au moni mutu na vie. Ya comme nyo ke na ko tchat pe tatouage na de quoi biso na miso. Boya na kiki kitoko wana so longola ko ke chesu miko shine oyo na taki lisute o depuis o na tsasko lobi nde basa lobi na zena beka mtushi lobi na mi bonja kinchoto nanga mobimba basalinga massage basalinga soin de visage basalinga yi bakiki na ngai ba soigner ki donc
na biso kapashula beta tourna beka mtouche chez omemangai non mais moi pena faut kende ça la bien beka mpa au CP là donc c'est un peu ça kapashula tout tika babilo comme susu ba théâtre comme exagéré na ba bêtise na makambo belé ozomona muta yeko tourner tant so muta tourner presque ni hein kapashula vraiment toboyi te za théâtre mais théâtre na peso kutanisa bien no ba kondi mais kasiti ce qui déjà loko zo kutanisa na ba kondi respecter en pays ozomona oui il y a un moment donné à exagérer donc tu encourager te ba memi na prison peut-être cause de punition pour na koluka ko éduquer à changer ozomona aye ba ndenge nini ko sala ba forme ya eloko na ye to boyi te ata po linga eloko ango mais ko la tsabiso pito ye bakate ko linga eloko ango hein ko zo bana ba to ko nyangula ba njoto ko sala boy ko kenango non c'est pas bien c'est pas gentil moi je pense que tu es un père responsable madame Azali moi ça Azali alors respectez peu moi si même dans la bassin ango peto yebi de ke boza bata soif mais quand même bossa ango pe na ninga bien liwa ya Alex nigérien ini doit sala une vidéo mo azolela batba ya matanga ya mpakate akufi asala ba film ebele azaki na problème de cancer okoloba ni elo ni omoni par rapport ya vie na ye na suka na ye kapashula kasi ezaka nde tolobaka te kapashula toza en vie c'est bien bon mais en vie yango tozaleli est-ce que toza koentretenir ndenge nini c'est ça hein kapashula clash eza mabe te topekisi clash te mais na ça clash o entretenaka ndenge ni ba relation oyo protéger kasi oza en dehors à clash parce que kapashula totiaka minoko po toza bon moi komeka kolelanga te koya te mukona kokufa kotia mbongo na matanga na ngati tolobaka bongo mais ntango yo okufa oyebi organisation matanga te oyebi bato baomema te oyebi bato baomema o oyebi ngai cousin na ngai nayebi so na émission cousin na ngai Jojo auta okufa awa asala accident na monga fula moto alokota ye mama moko boye mama na pa yaki ko assister ti na jour enterrement mama na nda meme na hôpital nde esalaka baluka bacontacter famille place liwe ekutelaka biso toyebi te tozobota déjà basanté surtout biso mpona bana basi basanté de fait que moto akanta soki obota olobaka osepelaka naobota mais oyebi te ke ntango obota mpe bongo baparti ya nzoto mosusu ezokatana donc tokomaka déjà ndambu alors toprotéger barelation bato bakufi na banzela na babalabala baresonaka teke bakufa na babalabala biso bakoko na biso bakomi na ba 84 85 ans mais na age akomi na nga zoloba nayebisa nzambe aboma ndenge avanda okoma su mokolo makasi te mais aza kaka malgré azoyebisa nzambe bongo mais aza kaka mais biso bajeune tokufa avant tozokufa avant kapashula tobande kolela bakoko tokomi kolela baparent lelo baparent bakomi kolela biso alors topekisi mutu clash te mais après clash yeba pe nini oza ko entretenir namona bokende pe kolela Flore Makenisi ozaki très abattu namona ki oka silencieuse namona ka vide dos kapashula nakoki olela c'est bien bon mais à un moment donné tant tomona bongo na place ce qu'on a là avant il a comme qu'on s'est posé ma question occasion ni bosanganaki boyokanaki to eleb no bon à chaque fois tout ça là ceux qui to accompagner et bembemo na gombe biso pe to yokanaka to koki mais maman quelque chose pour na lukope ça batu bakati matiti babongisi mwa nini OK ozomona parce que bible yebisa biso laisser les morts enterrer leurs morts kokende kotalaka ya tout moment de lakisa bolingo te nga mama biso na sela déjà Pierre Tombal omoni na sela Pierre Tombal bongo molimo ne pema na kimia peut-être que biloko mike potaka niveau na koma ya relation bata cimetière na pena ba Jansi Kikole na ba Blaise Kinkole po nini so na lali na vandi na mo 20 mo na saki na boakeli mpaka kende bongisa matiti tindi na nga photo au moins place ma liwe me mabiso au moins place makambo me mabiso au sai na ba relation na bata cimetière o zara na ngote vraiment
Ah, aux initiative bien. Na sala bongo po peut-être ta muso zelanga mo musika. C'est que zelanga mo musika. Na mo batan, mo banini moyena qui ne peut être les akati na sala relation na bata cimetière. Moi $10 na ngai na papa Chancy. Tiens. Kata matiti tindi nga po bango ba yebi déjà numéro à tombe makamunios. Nandi na sala pierre tombal bongo ezaka nango déjà bien. Ezaka ba nzete ko buka na e kata na likolo nango e ko peut-être ne l'autre fana kenaka na kutaka mo ba nzete bota ki pena en tout cas kinkole ko mezamba. Même bato ba sundo ba tombe en tout cas bunga. Donc ya mo ina sala initiative wana zambe ko ki obota nde déjà na yebi ke na uta ka wana na sikoyo zambe ko ipo obota na yebi ke un moment so na mbongo mona nango na tinda ngana tinda aka na téléphone. Papa Chancy, kata matiti sala botini nga vidéo. OK. Yango mo to sala ngo pe na Flore. Très bien. Soki to keide carré bashi akufele maman na ye, bakunda ke na Gombe, to yoka na pe to bengani alors chou. Enterrement ya maman na neza na Gombe. Donc to sangana, to kene to mona pe Flore. To mona mais kapashula nde loko to loba te pour entretenir ba relation. Nga na loba nga Flore tanga kufa to bando loba na te. To bando loba na te mais na bi kezaki mu pepe. Il y a des bâtiments sous pour bazo bien. Il faut pas séparer on a bâtiments sous. Ouais, ils sont bons. On comprend kapashula. Et compréhension mo boye ka bokaboni kambokaboni po yebate. Ils sont bons. Mais peut-être tam sous to zalaki à travers na ngai ngena le ba nini o remarquer ni o mona ni toke pas pasteur na biso. Toke l'église na biso. Alors diable pas profiter pe na muta ko kabolo pe na mutentel. Pour azo pe bien. Pour éviter na famille. Kabola na Sarah pa yibati. Ah. On comprend. Donc ezande ngwana ndika. Donc eza na matière à moyibi, na matière à escroc, na matière à kindoki. Ezaka na matière à bolingo, ezalaka. Mutu mo beso azana intérêt place wana oya kabolo ya longolo na maboka muto yo po yepe azana neni. Ezalo ka bampaka ba gigoloti. Ne bakabolaka ba mère ne bakaboli moi sina famille pour aza na facilité au kota asala rôle na bien na kindoki peza kabongo ceux qui famille na essayer céder yo peut-être ba bika travers à camarade ko sunga yo na église moko boye te to kabole pe na camarade yo nga Flore to abotenge compréhension mangambo ezanga mutuna makolo akenda na yo ka Flore akufa na lela na beta na zena raison mais so na ebe ko kufa nengena osenge pardon to yoka na kaka osomona donc visa compliqué kapashula to lela Flore rebelle to lela Flore rebelle mais tam suba to basunga bana e baza mukie tam suba leki 5 kité ko eba ke na mokili ko kantete bato yo kantete basunga bana na onde bango nde bozala na yebisa ka bato loko na pona mona ngona Flore makinisi to lela Flore 100,000 personnes. Mais na ebisio bato basunga bana Flore baleki 5 kiti. Na Caroline, faut bâtir Caroline. Bien se voler la reste bokenda. Donc et permission wa mukie. Kapashula na kufela bato. Akufela bato. Ngai na kufela bato. Caroline na koloba mingi te. Yango na seka ka bato mususu ba otangelo lipa pesa kiyo. So na tali mutu ko Caroline. Ta musu apesanga mapa. Mais tam su yo olingo tshulanga na lipa ngapi na joka na ngati ba joka wa ebene yo boza na joka no ngam tukate te na joka ngapi na joka na ngati te na joka na ngame na ndenge mususu ebiloko te kasi bazaka ba joka bango nyonso te yo kasi joka ezaka ya makoso na nini na mwa joka ekomi meme ata mutu akabela ko lipa ata wa elaki okope akomo sala chantage joka na yo ebiango te Joka eza suka na matière oliate biso moto développer ngo eza suka na matière oliate parce que mutoko tango après kapashula donc soki tokenda kotala Flore c'est parce que tolinganaka kapashula tolinganaka puis na vie nanga mbala liboso nakuta na baku oyo nakufeli Flore nakufeli Caroline nakufela ami intime c'est ma toute première fois alors nazaka choqué nango. Donc nakendaki silence wana ezaki olobake muta kufa ka boyi akenda lelo pe to koma yo tala yi te toi entretenir ba relation tous à la bien kapashula nga pas encore finga na réseaux sociaux en tout cas na ba relation nga na pe na batu nga pe ba linganga nana batu nga ba linganga kapashula parce que nina lobaka mutu soka nga commission nemi na yo yeka ne muta oyeba. Mais nga pena tout cas na traiter na pena ba relation et puis nana batu mususu oyo ta mususu na prochaine ngate aotala nga na musika o jije nga musika même ko la ko approcher nga lo baté
nzamba limbisa nga mpo na ba humilité na nga na ba loyauté na nga na ba humanisme na nga oyo esalaka bato balinga nga tozala ensemble. Donc c'est ça. Donc il y a vraiment bien, merci d'avoir une espace Olanda Bisso en tout cas. Voilà qui est sorti médiatique, il y a Papa Chéri et pas Papa Sango. Quand on peut mon père mon conduit pas réagir pour les camarades Joka. Oui, après ngakutu na moni kutu vient na bout à se justifier. Na moni kutu lobby moi mingi. Par rapport à JB. En tout cas coup de chapeau na Papa Chéri. Nga yo moni nga na scène en vidéo té. Na vanda ki pe na observer Nathalie Joka ta 10 000 fois. Nathalie pe na Joka ta 10 000 fois. Azap papa ya master nanga chimite ka bengele pe à son âme. Mais nazaki vraiment dessus na ye. Nazaki dessus na ye kapashula. Omoni mutu so bo swane. Faut tala maloba obimisa. Maloba yo obimisa yango esala que prochainement ta bolobani. Oyebi ke awa limite nange suki awa po prochainement ayela langa joya ki na toa liboso te. Ezara bon. Kapashula. Biso pe to swana na bato mais to tangela bato biloko olia te. Jamais. Mais to tangela bato tam so ata mo loka lito to kabela na te. Eze loko moko ya mabe ya vie ya mutu oswani na mutu ya kotangela e bolamu. Sala boya. Nge kabela e kabola na bato. Si lelo ezana défi mona kabana bafona dikambwana. Ba joka na o. Bazani mi bale. Ya mama musa. Net na mi bale ona nga yebi moko. Joka mwasi. Baze belé kapashula. Na telle émission Joka, non. Na sentir humiliation. Na sentir humiliation. Déjà sur la mina qui non a détail. Montre le quoi JB à l'époque wana. Montre le quoi JB. JB lelo te o ba contrer za sunde za kati. JB lelo te parce que dans les cas JB. So dans la poste yoka JB na yoka JB lelo te mais na yoka JB tam su ya sens interdit. Na yoka JB tam su ya beyazo de game. Pe na se retrouver. C'est on a lia ki makoso. Ba sero ya lia makoso wana. Hein kapashula. C'est que considération hein. Mais kapashula yo kati atande to vivra bo na bengi kapashula c'est l'ambona orange mani na biaka. Hein kapashula. Ya considération. Ngai ni na vandi be pona benga Sarah na tina na senga Sarah tina l'ambona orange mani. Non, je vais réfléchir 10 000 fois hein. Je vais réfléchir 10 000 fois. Parce que Sarah sa moto to sani no ba jeona te. To mesana te, to s'adapter te, to sale le côté. O comprendre kapashula. Eh o solo li. Nga pena master kabela nga ba rideau. Mais na gena mona na faux compte. O kosi. O longo de ba rideau intel a pesa kiyo. O kosi. Mais je te dis kapashula nga ko saratin kapashula na parfaitité mena linga lokuta te. Omoni ona boya ozobilo. Eh kapashula. Ya kapashula. O comprendre na mona yango na faux compte ba fingila yango na faux compte mais ba rideau muto apesanga master apesanga ba rideau pe na senga te master yimo ka bien non yelo ba rideau na ute nango voyage et tout boy na ba pesanga ba rideau mais na mona yango na faux compte moura yebi li solo na sa pe na capture tana tindela moura aga moura scanner o changer déjà ba rideau intel apesa kiyo kapashula na lobango na vie nanga so ba bandeli mokili 10 000 fois so ba bandeli mokili 50 000 fois na bato erreur na osala sute ya bato na senga ki na turoyo na kosenga ka bango tata balekisinga na nzela na bango na moment difficile na osenga te pour nous garder personnalité là bon. Parce que biso pe tona bato to kabela même ba rouge à lèvres tona bato to kabela même ba biloko matoyi to zape na suna ba relation te mais jamais na koya ko fingela ngo. Mais pourquoi on a JB photos à ma victime? Tu vois c'est ça. Oh, kapashula. Nala sho yo kati shock JB bazaki non. Mais ngana zine shock a JB ndenga la lati yango. Magena bandekolo na sele ngo vidéo te posto ki na benga sele ngo vidéo. Nengena ke musika. Engeza sui kamba joka na JB te. Pongape na victime. Donc ngana jibe ba victime ya makamba joka kabengeli.
boy. Yo pense que c'est pas ça. Kapashula. Na moni humiliation elonga ya joka. Eza mabe, eza loko moko boy. Siko na zonga nanu. Ba seko na jibe succès mabe. Kapashula nga kutuni na vandi boy. Combien de fana biso Kapashula fo ya na ndako yo lia. Makasi. Ozo yate. Ozo kapon. Ozo yate Kapashula. Est-ce qu'on a la JB? Combien de fois JB pour oui? Na lobate ke batu bayo quand on dit depuis to zala. Non, y a pas na ngate. Au place na zaki na sayo na longwa déjà. O izala ya ya. Ah, on est presque combien sika de oyete. Kapashula. Combien de fois? Ouais, considération. Ce que JB n'époque wana. Ayo lia. Ala psi JB bato, hein? Ado kesute. Kapashula. JB aya olia. Ngakutu. Na ngena sa concept mo boya ba télé réalité na ndaku na bengi sa ba star nanga. Na bengi sa ko tu best mbala. Na funda eka awa. Best mbala ka moko ya bakuki. Best non banana yo ti lelo ayate. Tant so atalika na zape no star no ke bongo te. Moi photo moi vidéo eza. Mexico yo. JB mpia na papa chéri, leader à mon football. Papa chéri, il n'y a pas de joke à Olia. Quelle confiance. Confiance, considération. Vous pensez que toi, tu as un banda qui est to banga ate. Tu as un banga, mais ça va confiance au topé, ça va bien yon longo la biso ko banga yon to liaka. Yon a ça oui. Kapashula. Et ça va confiance au topé, ça va bien yon longo la biso ko banga. Confiance. Ate a poison zate. Ah ma beza te andike zate. Ozo comprendre? Joka ne ba bombeli ndika na sambetu. Basola dans le loko joka yo beta. Est-ce que joka peu importe ya roshingando oya? Et là on est là que ça que jibe mtotinda roshingando. To peut-être roshingando azoya ko sala ba recadrage na manière na yi. Ozaki camarade na roshingando, to zaki camarade na jibe. Soko zaki na maturité, olingo ya simple émission, ya okebisa Roger Ngandu. Ou soit lobela ta Roger Ngandu bolamo yo salela kiye. Po muto atamboli na jibeta musupa za mo bolamo moko salela kiye. Mais sikoyo, jiba yeko sala nini, ya ko bimisa makambo nyonso. Mais moi je pense, ba relation nyonso, oyo otangeli biso ki okola na bango, ozala na bango, otamona bango, baza desi pe bakoyaka suko liaka pa na oti. Boyate. Pe ki relation oyo sali lelo yeba ke ba relation na lelo bakoya kate même ata fali akoya ko kolia anda kuna oti aoyate vie joka aoyate maintenant que Alexis a bien cop na bango te za cop na bango te jiba la kisi maturité faut pas diminuer ka te jiba la kisi pena maturité Stade de France te Stade de France c'est le quoi icône etika liwana et longa te mpo longa fo mutu muso ya obeta Stade de France to lali to lamu ki to beti masolo ni to suka na Stade de France po eze loko yo longa na facilité te nanga kendo obeta ngo po congolais ni kendo obeta ngo po yi e ya longa na facilité c'est juste que jiba la kisi maturité aboko ke de gauche à droite aboyi pe ko sala loko ye joka sali vous pensez que soki jiba li est pas joka est-ce que jiba na bola mon côté joka na bola ma jiba ta mon côté mais jiba boyi na ko lobango ala kisi biso ne maturité raison pour laquelle na biso ko capable ngaya to soani na mutu na réseaux sociaux so to zaka ba camarade to kaboni yo finga na oyati ko ya rater babe makasi ngana oyate Kapashula et surtout na ndenga lelo na ya na ngate na yati chaussure na ngaboyi na ya fingo do yo pifo la taka chaussure ko poto kokana il faut to ko pona yo vzonzo pona yo fingo yo pifo la ta chaussure ko ponga pena yo fingo poto kokana poso la ti yango te donc eza passe na monde na obebi sa chaussure na ngai na monde na obebi sa chaussure na nga na cravate pa paradis na lati boy non nora ngo atate hein non nora ta cravate papa te Kapashula ata yo moko naza problème te Kapashula na problème te nzambe sa pambolanga amen so boyeba ngai nazalaka mozangi mais ici na koma en tout cas na préféré na mibomba nde parce que nzambe soko opambola moto opambola te po yotia bato mal à l'aise nzambe opambola po loboza témoignage ya bato ba souffrir qu'il faut talisa bango moni nde étape oyo zanga pe na leka nango persévérer tia mabolongo na se nzambe osunga yo nzambe ndaza na or et diamant
Amen. Nzamba pambola biso poto tia bato mal à l'aise te. Les abos. Nzamba pambola poto za témoignage. Alors ceux qui tioka ba pambola kana makoso n'époque wana. Jiba zanga kiango te. Ayeki ko lia pa linga kiyo tant qu'un ami, tant que frère. Non lia na ndako na ndenge na lingi. Na ko changer lamba soki lamba na lembi yango mulunge na zio aye malheureusement. Eza problème te. Obobo ba chute ngo sombela ngo banani. Po yebi ko na bato bakoya rendre visite. C'est ça. Tout ça là ngo biso nyonso. Ezala. Aperi ko no kabalanga ngo te na bomba ngo. Na tike ngo wana ko na mutu musupa ye ngo. Ya fête. Ya zo peri ko ta. Ezalaka. Reka pachula. Ouais. Est-ce que Dieu ka zata bolom moko ya JBT? Mais jiba le cas d'activité juste maturité. ala kisi biso ka maturité oh yo salinga na osala ngote et moment donné total la pe bana to boti makasi hein et le ko biloko lia o rappela ngo mutu biloko lia oh depuis jiba lia ngo tango na ku papa chera zaka munene et c'est kenya siko lela kita na ye donc exact na poche moko te pesi biloko ane vandi et kenda nyoso o rappela mutu toilette tu vois les toilettes on rappelle mon toilette. C'est ça qui est mon passe. Hein? Même si ça là il mon passe malobate. On rappelle mon toilette vieux joka. On l'a qui sibiso vraiment. On l'a qui sibiso poison. On l'a qui sibiso immaturité moko comme pas possible. On l'a qui sibiso immaturité moko comme pas possible. Limbi sanga penza vieux. On l'a qui si immaturité. Jiba la qui sibiso maturité. Abona ye kotanga bolamo ye pasalila po bolamo isa. Ezangate. Bolamo izali. Ezangate za. Bolamo izali. Surtout biso ba relation to sala na ba millionnaire ango. Na yebi ke na mbongo peso te. Na koza kana mo bolamo na ngamo amukie. O na yebi ke po ba millionnaire po na biloko bazanga ka. Ba ezebele. Ebele. Surtout biso to gagner bango. Po biso to kota ka partout. Na yebi ke so na koti gambele chopi na zo eloko. Sko millionnaire o kota ngote. Sko place to gagner bango yango wana. Na yebi ke millionnaire ndeza et loko so na meme lié au sepela ta muso luka ngo met moya kota ke zongo esati na meme liyo yango penza osolo ni maman nana grand tion nga ya Sandra Bisanga ba bon séjour en Europe madame ba Fati comment ba beaucoup zanani tu sais que dit madame Tshisekedi po yaza moi si aza moi sa cousin pas Fati. OK. Oui bien Sandra Bisanga te. Oui bien te. Ya Sandra Bisanga ba bon séjour na place aux en Europe. Sikota ka moi si ande ko Fati. Azangi ni. Elote. To ke lia kuna. Sikobelo na memela ye. O meleni. Na memela mo ba verre à champagne. O ezamilai awa. Mulai awa. Ezana simbele hotel matin. Donc so za ba manifestation eti ba boss go foza na kana maboko. Bona idée moi yana abana ngamanya nani loko peso te merci nzamba pambolo amen po ebi pesa ozongo izata ta tamsu ngala kena tamsu ngala kena mona bilokos ouais mais yes que yo kena bilokos yo kena ka kuna na peso bokenda kuna nini na ba mall kuna to peso osomba bilo anda kuna na orka exacte mais tamsu ngana zwa kengo na bilokos na bike loko eza pona bata mongo avant de sangote bango babanga andika atie champagne ezaka mulai awa na hivyo o mepe to ganya batambongo sikoyo est-ce que ata jibe na eta na joka azote loko moya jibete oyo utie maboka jibe kapashula non ce n'est pas bien eza kitoko te osali be monsieur belé pour rappeler ka mutu makoso mipandi ba chaussette banini ata vie na bongo ngape na ko contredire ye mais na tout ko pena sali pe eloko te vie rambo pas sali eloko te hein vie rambo bata sali eloko te aloba meka ki kaka pa kuta bino bolia na bien sûr po tokaki biloko toki so ye pa nga meka ka yo ka soki pilipili ezalaki ye pa ye ameki makola ya nini yo les pieds de porc makolangulu ye pa mona ka mukolo ana amona ka mukolo ana kamwe amoni ba misapi makolo fandi na sanya bitena meka moi aussi je vais goûter
hein atepe kaka et puis ezala nango bongo soki babi émission ezaki na ndako ya jo et puis ezala nango pe bongo ezala nango pe bongo soki na ndaka bato ezala message ya na ambiance na moi lisolo par respect za beaucoup de bonne na bongo ya te fo meka ba sa biso bongo ngape na ngana boya biloko jour mo boye sila bite ezala te Cynthia mais ba meka kaka avant na olia obeti mabe obeti maturité donc nayebi te quoi nayebi te na lobato lokwa vie na bu quoi obeti mabe penza biloko pena makoso les pieds de porc abi ala tande pe chaussette obimisi bato ba sortie médiatique mobo ba koko bimate non en tout cas je suis déçu bokeba na bajoka na neti nga kapasi betola bajoka na biso te bazali bajoka éternel surtout nga oyo joka na ngai c'est bien tosa réunion ngai vierambo jibe tosa réunion tokende kozongisela bajoka na biso biloko nyonso ya bango tozwa en tout cas faut ozongisa te tozongisa ya tina pa bimi kuna sortie médiatique esali mabe ya tina za ndako te na futelaka na Kinshasa namoni bato basali ba live bato balobi et tout bongo na bia bon ndako na ngai eza ndeko na nga babi fallait pas robeta on a ninga TV yango tokeli yango na double stade yango na répondre yango na répondre te azwaki mais eza etina te eza etina te kapashula nayebisa ko eloko moko so okangaka semeki ya ndeko no te zenga mpe na mela yango na ngana loba mela penza lobi mingi ma chérie non nalobi te to na combien minutes non nalobi te toza nano kapashula esali bien eleki champagne kapashula nandoloba nini ngape ajoka na ngai ozokisala babouteille yanga na kapashi nde eza somo yaya soki kapashi nde bakomi joka na nga mokili eyini de matière chaque jour tala eza somo kapashi akoma joka na nga en tout cas kapashi toseka kaka me eza immaturité okabela motu mokili mobimba ekoma oyeba yo vi na oyo ezalaka so opesi motu fo mokili eyeba yo vi na oyo ezalaka so opesi motu mokili fo eyeba te il y aura un jour eza na bato mpe bayo ntango elo bolamu ye ntango mosusu ya bango ekoleka oyo ngosala chantage motu nyonso apesa yaya ntasenga tozala te tozalaki wapi baya mambo atina pour fallait jamais asala baconcert sans cacher azwaki mais eza etina te kapashula nayebiso eloko moko semeki ya ndeko no te semeki ya ndeko no te kapashula boso semeki babandeko na biso banda tokabwana na bampaka wa kala tokende semeki nini semeki nini azwa décision abiyaya toboye ngai nake kota na famille na bango nakomi nadege kapash eza nani baza te kapashula semeki ya ndeko no te po nyonso na soki tina omona nyonso oyo asala biloko wana na ndenge mabe asala yango mpo na fali to asala yango mpo na nana or nana apesa baforce na bacourage na ye to tose pumonaka mpo na bampaka na biso bozalaka te oza na limite oza na temps ya limite oyo osombelaki lipa po papa azalaki te mama azalaki te mais ntango akutani na mutu wana amoni ke te ngai nde fo na soutenir ye devant na ngai eza ngai nde na soutenir ye mpo lobi nazala bénéficiaire mutu moko ta soutenaka apesaka force mpo échec ezala mutu nyonso ntango azalaka na soutien aportaka soutien mpo réussite eza na eloko wana mpo avantage ezala mpe ya ye eza oyo nana asalaki mpo ata fali lelo mposana na esili ye aza na courage otika te si parce que otali leloko mo boye ntango nazalaki parce que tona deux sortes ya soutien ntango mobali azalaka nango te ya liboso eza ovivre na mobali osoutenir ye financièrement moralement en tout mais osala babétise na miso na ye des deux
au vivre na mobala na ngote au soutenir ye financièrement moralement mais malgré soutien na yo au protéger ka bêtise na on constater que au ça malgré soutien na ka mais faut mon bêtise na yo des bateaux ba bimaka ba rescapé même muto no sala ngo soutenir ye mais on la kise que bo so na sali boito na opese nini na lese nini na lati se nini wande mabe yeba ke mukolo zwa azongiselo bêtise wana azongiselo bêtise wana kapashula mutako sote eza bon osola pena mais otala awa pe soutien ezalaki mais natikala omoni na bêtise te ouais bapaka banaliza mieux vaut nayebi so navanda na oyo po malgré bandosango mpo na nga mais abandosango na ndenge ya mabe fo namonaka nayebaka azaka na sugar dadi moko nasala boye ozomona po mibali bavangeaka na facilité ke biso basi ok yaka bongo mibali bavangeaka na facilité ke biso basi mwasi mpo avange mobali arezonaka mbala ebele aotala bolingo aotala makambo ebele mais mobali te eloko ka mwasi arefléchisa te koyiba soki ake cope na sugar daddy arefléchir des fois ta oyiba mbongo akimi wala kuta arefléchir des fois te eza betapa vie betapa vie bafie ebele baleka nango bayibaka ake cope bo ayibi ozomona kapashula donc ya tina yango nayebisa ko kapashula semeki ya ndeko na yo te parce que semeki akoyina yo kaka nakomona kaka transformation oyo bozokóma nango du jour au jour eza bongo motema mabe ekoma kota neti ye ekoma ya ye mais tandis que yo mpo oza na vie na yo ozomérite mpe kaka oyo yo omérite tonke yaya parce que sortie médiatique à tata Tina aza tata mwasi na biso personnellement neti ngai nakoloba nde mabe te mais loko nakoyebisa ye aza tata mwasi asala rôle aki tata mwasi parce que bino barôle na bino toyebi boza kokepa oyo okepa oyo niki pa bota bana parce que na ndenga solo komona makambo ebotama ya baniki na fali na banane ekota azali numéro 1 ya création de association de malfaiteurs c'est tata Tina aza tata mwasi na biso moi je peux pas lui manquer de respect mais na miso ya vision ndenge na fongola miso mpona basemeki kapasho basemeki fo fongola bao vision komeka te fo kolataka linete ya ida po mona kitoko oui omona mpe makamtu ezala oyebi ke oyo nakende boye oyo navivane boye oyo nazani boye baza makasi na koluka oselaka mwasi mais ntango mwasi aportaki basoutien bino bozali mosika c'est ça makili eza mai te tata Tina makili eza mai te fale aza ndeko na yo aza masha mumeno ozo comprendre kapashula mais yebaka biloko afale eza yo te eza ya bana na ye na mwasi na ye soki baproblème oyo ebota bongo c'est parce que tata Tina ozalaki na kati okepa nano olobi okepa niki olobi parce que en vrai soki nana banda koyina bana niki te mais soki koyina ekota ta mosusu tata Tina kenda koloba nana linga bana ote niki tu dois faire très attention non yebi so kapasho eza mamambo elikaka ezala oui basemeki baza baobstacle baproblème ebele na bavie de couple
Non, kosote kapashula. Il y a un dialogue fait à la hernie. Dialogue na mobali na eleki nyoso yango eza force ya couple. Parce que sur na kata vie de couple soki dialogue ezate boyoka na kata mobali oyoka mwasi na ote. Ba ko déstabiliser couple na yo kitoko ba couple belé panzana eza ba seme ki ba na kati. Tata tina ko la biso vrai facile na ina sens nini. Ba problème le kaka ba keina ba nani kota kindoki makambo belé. Lelo audio pezali tata tina tonga oloba oboya malika ko kozala ndoi ya mama na ote. Pourquoi mwana ndeko na kapashula yana mutu mote soko linga mwana oto linga okosi impossible ko vanda to loba ke ti linga mwana ate menga mo penda linga nga ko vanda to loba ke alinga nga makasi malinga mwana ngati mutu alinga ka oto ko linga pe mwana na yote mutu alinga ka mwana na oto ko linga opete akolinga pe papa na ete soki tata tina yo boya ke malika ko kozala ndoi ya mama na bino te. Pourquoi soki bazwa malika na nganga pourquoi po nana botaka et puis ata nana banda ko bota te eza couple na bango ma sevi ma pata botika mibale basi ouais. Est-ce que na mwana mobali yeah. Bavanda te bavandi kitoko mais na monde ma sevi ma pata sala pene loko na lobaka seme ki ande kono te nandeni susu poto mona matière ma sevi ma pata na weke ya te na fi de couple na bango ke o baswana ki bapanzana ki kende ki obike ya te depuis to yeba couple ngiama bambo bango na libanga nini te baseloigner na bato mbambuma mabe basalaka nde bolingo na bango eza ya ngai na mwasi na nga na bana na nga ya Patrice kuna pe na mama Esther ya nani kuna pe na couple na ye na vie na ye ndele kapashula couple po esimbama zala soutien ya mwasi na yo mwasi zala soutien ya mobali na yo complicité ezala ya makasi soki complicité ezali okomona ke couple kosimbama Sarah Makdile kapashula soko simbami na mobali na yo na mpaka na yo mpaka simbi mwasi na ye mwasi osimbi mpaka na yo union wana yaya ata semeki aya buki marteau eloko elekeza te nde eza biloko ezosalaka batata tina aomona place okotela te okoko oyena makambo ya nzambe loba makambo ya nzambe koya kokotisa ke ndako eza eloko te bandako eza eloko te nga na futela na Kinshasa poni foyo ovandaka mpa na nga poni ka foyo ovanda ndako na nga nana aza fi ya timba yeba alata linete ayida ayebi ke semeki ya ndeko na nga te ozokopoye kapashula parce que soki lelo niki abafungwa monoko ya koloba na biso tina kombo na ebima tata tina kombo ebima poti niki akoma aconduire bana na ye na niveau na erreur ya bongo bakoma binemi na papa bango makambo eza ko makambo ezali kapashula peut-être kuna komba nane ebima de na imi ebima déjà ke alinga ke inata linga nani te kelia te mama moto alinga tika bana na place ba oloba ke moi ça papa na bango alinga ka bana te mama moko te na préféré na bava na bana na nzala na pasi makasi kapashula na répéter lisusu seme kazande kona yo te alingi yo te tia musika bazalaka baobstacle ya baproblème na bavie de couple basemeki surtout so okutani na famille oyebi nzambe te basemeki oyo bayebi nzambe te obstacle ya mabe na kati ya bacouple na basemeki oyo bayebi nzambe te attention tu dois faire très attention semeki na nga alingaka nga kakanga fo mutu na nga eloko te baola na nzela mpaka okende nzela nyonso mpaka okende baoza na nsima mpaka azali na makolo minei kasi alandaka se nzela moko okolukaluka bipai biso akapaka watala makasi bamayika mpani alobi bongo mikolo
Oh, même oh. Nabi même pas jimo yebi bande koné baba ndeko na ngate. Même pas jimo yebi bande koné baba ndeko na ngate. Eh. Te o solo lako. Kapashula isa mpaka ali misanga. Me bande koné baba ndeko no te. Kasto koma mutu moko te. Mutu moko na mobali na yo na bango te. Oh, na fe mobali te. Te bande ni yo la na ba onyoso. Osana ba magoda ba onyoso. Umo koma mutu moko. Ekenge kaka. Oh, ekenge fait l'homme. Surtout ba seme ki alelo. Ba yebi na bango source ya bénédiction yo na mobali te. Mais azuka mutu ya mabati liboso. Qui a fait la cahier, a fait sa cahier. Mais il y a source de bénédiction. Parce que tu as des sortes de bénédiction. Il y a des belles choses qui sont dans la couture, qui sont fortes au tombeau. Il y a des choses qui sont au tombeau. Il y a des sources de bénédiction. Si, si. Ah, tu as 60 minutes. Il y a des sources de bénédiction. Là, c'est où tu as. Si, si. Mais, oyo tshazua liboso o banda ku dezani banda ku oh vanité na ba vanité ngo to linga ngo ezala kama ndike to kufa to tika ngo si o solo li mama mwana na epa za lopango basombela ye bolinga basela binoni basemeki mwana yaya oui. Oh, pas ton coup de bédia. On va passer les cadeaux. T'as un bala qui va passer les cadeaux. Mais oh, pas ton coup de bédia. On devait tirer ton baba. Ah, ça bon, il a bossé dur. Il a bossé dur. Si c'est quoi ça continue. Pourquoi ma place soit Zali Kapashula? Na courage, na force ya moi si na ye. Bongo so ba lokara nana na fali na butu. Ah, ndaka sipe. Soki nana simbe na fali nzete po ya pumbwa. Est-ce que ya zalaka? Souvent ça va mona na butu pour pumba butu ya zalaka. Eh Kapashula botika ko parce que fils c'est na ba vie de couple boyi bien ngote. Makasi. Boyi bien ngote. Makasi. Yo vanda wana kaka zwa oyo yo mérité. Eh. Na mona leki na ngi nisima nyanga ya azoki nini azoki poison Bah bisinga bon. Oui, na mona ka sala ki vidéo vraiment en tout cas beaucoup de courage na yo, beaucoup de courage vraiment. Na linga ke minga leki nanga na manianga. Na linga ke minga sana humilité makasi. Albert na liwa papa ya biso, les condoléances à la famille Muzamba ni on surtout rozana dimanche. Oh, il y a Patrick Muzamba. Oui, papa kufaki. Ya solo. Bo benga tena compassion na bien. Dimanche eza wapi? Ouais, na Ave Maria tola la samedi. Dimanche te bakunda donc dimanche ozala quand dimanche to bengana otinga na bali puta lobi ozana ta ya utunga o samedi tindi na ngana muta ba style na ko dinga ngope na buti boyi et c'est fina zaka na kitendi en tout cas Saranda osala nini wana o tika Sara yelanga comme ça dimanche to za to comparti papa maman to entretenir ba relation na biso pamba batu bakunda biso to yebite batu ba olela biso to yebite tam su famille na ngai eko limiter ngata msu balelanga na sali mona kasavu ma travers ba relation babite to ke Ave Maria eza mabete o solo li penza ngai vraiment Kapashula ngai na lela na batu o solo li penza na compatizaka vraiment na batu te nazana nga vraiment Kapashula lobe za nzambe to yebite to bongisa ba relation ko lobi bana biso ba kotikala ba age comme pusana lelo to lala olamu kite boyi oyebi muta ko bokola mwana ote oyebite mutu muso ko kutana pe boyi te manya penza azaka bien manya sola ka bien manya ndenga zawana soki avandi penza boyo vandi na ye ngana sonera ba relation na Kapashula pona bana na ngai bazala heureux lobi eza ya nzambe na préparaka relation na nga po lobi bana nga bazanga kwanga te c'est moi Malika. Moi, je vis comme ça. Oui, Malika, je vis comme ça. Oui, Kapashula. Oui, lobi na kuta na mwa na nga kimia. Mais Kapashula, kimia na victoire na za mukolo so nazaki na mwana mobali pena bana différence ya kimia ya 5 ans alinga bayelanga kimia okanga da boye tokomaka babokilo tosukaka bongo Kapashula po yaya na kimia ekara eza makasi kimia age ni 4 ans Kapashula ok 4 ans en octobre
4 ans ça là. Ça 4 ans. Et pour na yaya ndi âge poussani. Yaya ça na octobre baboto mapi moi moko 18 ans. Vous avez 14 ans. Vous avez commis millionnaire au Koboya. Eh, Kapachula. Donc, dans ça, tout comme un millionnaire, on peut s'en qui yaya. Donc, c'est que na boutique yaya ça apprécié. Ça apprécié. Basi wa kola mbango hein. Basi wa kola déjà qui m'a déjà 15 ans c'est bon. Mais oui. Pour ceux qui m'a 15 ans yaya ça déjà 20 et quelques. Hein? Yaya 20 et quelques. Ti. Pasteur peut qu'on va kangi sur Magoda, mais ba vidéo kana yo kaité. Bon ba pasteur on va ça ba Magoda. Est-ce que ngai vidéo ya pasteur ya Magoda etali ngai. Étrange na nini ba sara ça ebe to ba Magoda. Hein? Ba Magodiste. Ba vrai Magodiste ba comment Camille était dans ça contrat ba kiss mo bozo kembisa ba papa makasi na otero mi pour ba pasteur. Surtout pour ba pasteur on se pe na kiss wana obengi na privé na otanga communauté ko sombaki ngana na posaka vente ya bilo na biso ekende ngape na za na route déjà ozango en tout cas na kiss mo reza wana vraiment en tout cas bientôt na ba teka kiss ba papa ba kuba bien ngaka ba papa te surtout ba pasteur ba vrai magodiste c'est que teka ba pasteur to teka mi ba pasteur mais obenga na kuzu ponga sola bien na ba mpaka ngana ningo traiter ba faire na ba mpaka te so ba za ba benga ponga déjà ba pasteur nyonso ba lingara magoda na toza na ba kiso pende vandisaka papa mukongo ngi hémorroïde kende prostate kende na journée mo so sala 2 fois 3 fois toza na bakisi wana surtout bapasteur tobeta sete loka no nasali contrat nango te moyen natanga kombo bakisi eza te soka nasali contrat nango nayeli bino yo mona ikuna na limete te mbala ke bala mwasi mbanda namoni kuna mibali bino ba série te bino boza ba série te mibali otiki kapashu yo toye nango te me basala ngo et pas me belle étrange te fi wanda saki mabel nga bunda te te fallait pas alingaka sokola mai alukika tem ya bilamba na balati alati kitoko basane pe maquillage yepa ya vandi ko invité bate pe balati 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 nga bata bolati na ka ba alliance ngala ye comme ça toute ta réaction on soko sumba na bilamba na ko swana te na ko bunda te na latika te ma bilamba otomoni basala basé belé basala en tout cas vous les hommes toyebite penza basi la biso kisi to bando ko limwisa bino ndeti ba no limwisa batnakala to limwisa bino olingo bima bona pakoli yango lokwa mafuta etikali okeka yo na yo keka na sima pa bato ba-entrepreneuse na ba-entrepreneur bosala biso kisi oyo ekolimwisa papa biloko magoda totikalaka nango na bandaku akendaka ka ye na bafesi na ye akende ka na bafesi aluka solution kuna soki akosalela kindumba yango ndenge nini mais eloko wana etikala po yango nde ezopusaka bango tokoma mibale misatu 4 5 babi boza ebele fo basunga misusu basi baleki ebele te ba-entrepreneuse tobeleli bino ba-entrepreneur tobeleli bino bosalela biso bino bato bobonga ba-youtubers oyo bobonga oyo bwana ba-entreprise bobakisela biso entreprise mosusu ya kolimwisa bapapa babor etikalaka na ndako soki otambola nango seke toa na kursi biso mibale mpo soki ayoki mposa na nga tokofuta appartement tomisaleli ava tokoma ndako mais soki aza na nga te na ndako etikali na bombi oyo pepe pasi natiaka bamaneti bandini nakangi kalena soki azongi ndako soki mpe te azongi ndako ngana nazongi te ozala bongo ntina oya na bimisi nazongisi tolingi baproduit to boteka $100 ata $200 tosomba toparle tosalaka moke moke
trop c'est trop tolembi. Vraiment. C'est comme le monsieur Nasuka. Parce que attention à l'animal. C'est que c'est un mingi. Yo dans un alibumute. MK. Produit na biso à. Pesa na nose la kan libumu ekita susu. Et aux anti. Ekita lisusu kapashula. Ekita. Moi miko na moni moi aebimi, j'en ai marre. Qui sangote kuna bisi ba dossier. Yama blanche. Ezaki bongo. Vous passez à bête. Au moins nga na pasango tozaka contre, nazaka contre, tozaka même ma vie te mama musique. Mais na ba vie humaine. Gobaki, o sepelani makasi. C'est quelqu'un oyo aosala ngo te mpona matalana mais aza motu ta mosu ata place oyo awuti badifficulté mosusu bato baoyo olakisa biso soki mpe asungi operdre eloko te. En tout cas papa sango merci na mosala nyonso osalela biso mais papa sango nazalaki na posa ozwela biso ka ya mama Elisabeth na ngiringiri osemeki aboto omoni likaba semeki nga na oti olobawa ozo sekanga ti mama Elisabeth oh mama semeki abotoli lopango. OK obetenga nalobaki yango ti semeki abotoli mama mokolo bongo osa pe kindumba ta olata su jini te Nicolas mobali akufi atiki na bana soki 8 soki 10 obotoli ye lopango mais yo oza na bamapango nino na bagombe na bapartout. Oh papa sango to na poso kota kaya mama Elisabeth tata mwasi wana yo za na mikanda so za mikanda solo ozokangisa bana ndeko no po anini ko kangisa bana ya ndeko nyonso jour wana baki ko kanga mwana ndeko na ye wana na ngirengi bana ngirengi ba beti ba soda dites-moi ça c'est bête yo za na ba dossier na ba document o gagner procès pourquoi c'est ba faux document bazana ba document original na buka lopango nyonso ezana bakomba bana papa ndenga tikaki mais yo tata mwasi olilingi te po nini po eza lopango oyo mama na bino apesaka mwana mobali mais déjà basala makambo nyonso onde ezala kati nga na boti mwana nga yaya za yaya mobali aboti ebele koleka bana nyonso na pesi comme cadeau bizwa lopango po yo bokola bana po yo boti bana ebele parce tongo mama bela kotanda kundeko na mobali tonga kufi obi te eza lupango mama biso apesa ka yete zaki ya biso nyonso okomo lukobuta mais non mama esa sala nyonso a changer babuko lupango apesa koma mwana ye na bana na ye na bakoko na ye. OK mama nazo sala boye papa sango to na poso zo biso dossier ya mama Elisabeth auzwa c'est que na senga l'audience senga audience to na posa mama Elisabeth bakutana papa sango ba aider bango juste na ba avocat na bango die bazo komaka corrompi. OK c'est maintenant pardon kapashula et na babiloko mosusu bapesi mbongo te mais eloko na loko portaki garant nango okomo lukaka ekoma tina suka bazokangisa bato ndezo même nga na mona bapel mo suspect benga nga apparemment ndiye batinda bato babenga nga neti nga so bobengi nga bosanga ba je wana en tout cas boza déçu boza déçu mama boza déçu eloko so eza yo wana ba document solo keni na l'état gagner procès c'est tout mais so ozo gagner procès jusqu'à là c'est que yo pozo faufiler makasi. Papa sango merci na aide nyonso zo sala pona batu to mona. Malgré to za même vie te na bi que même vie na pété ezalaka pour fala le canon émission na oté. Même ko fala le canon émission na oté comme même vie. Si la le 23. Les 23 jours J-1 les abakouk. Ba bien mi batuté. Bon, eza nini? Ba visa ka. Eza yo ebi kama monde tambola art. Yo ebi eloko ngo ekota kindoki. Kapashula. Et quand on côté kindoki mais peut-être yo za na problème te po yo kendaka déjà des rendez-vous comme mingi pona batu ba kendaka déjà donc c'est ça donc en tout cas les abakou qui ba félicitations bati na eso yo poza ekuno linga ozo ba idor bazui ba idor bazui mais mi gagner mandat benga lelo azui te po yina 25 ba lobana te mais ngie batinde kazo bati kuna wana ce qu'on a benga mamse na benga mamse ça résoudre kana yi et puis nengena lo basunini donc Sarah yo za sima caméra ta na bossa likambo rappel raté nengena lo banini déjà nini yango mabanga donc papa Dior kapashula nazanga na maka appel na isa ki pe papa Dior na isa ki manya na o ya mbote manya sepela ite abezo bomela ekop na sali nini papa Dior
bokatelanga place au Sarah. Moyen. Bokatelanga place au non lobby non la papa Dior. Arsène, kata place yo et Dior a atinda ba téléphone. Bokatelanga i place yo. Bokatelanga i likambu nini. Papa Dior. Na bona ngako kepa nganga na kango na kisi. Na bona ngako towe pa de là. Pas de là yemo ba pia ke beta kae. Mais soka ina plateau zo binisi la biso ba 10 000, ba 50 000 mais soka bengi na privé de là na besoin $100 mo awa. Oh na piaka. Soka ba 10 000 ko binisi biso eza nini. Mo kilibanga. Somo. Papa Dior na bona ngako towe pa de là. Na boko kango na siake pa de là. Papa Dior. Fongola maboko ayoki. Arsène Kataka siko na tindela dela. Merci Kapachou. Merci ma. Adela te papa Dior otindela dela na sana ngoni. Adela pe falomba. Ah. Adela zo de la bampiaka. Eza pe ka libanga. Quand to lobi bo eza pe ka koteka Adela zo de la bampiaka. Quand on peut 10 marchés. 20 marchés. Adela onde nanyo. Adela zo bimisa biso ba 50 000 na ba 100 000. Beta boyo opesa biso ba mbongo wana Apesa te. Ya mabe. Mbongo yo komela nga lutu na ndako. Bye. Pour na cash, na ndimi na kota. Pourquoi? Un, eza ya bana mbo, ya mboka. De deux, cash agent na souci Congo et mata. Botika kopesa misela mingi na ba expatrié. Bazoi ba biso papa ke na mbongo libanda. Mais moi na mboka ko sela ayo ko saka awa. Soki bo pesi yokanga très bien. Tala miselo cash abimisi. Ba entreprise ebele ya koedeka Congo mata. Makasi. Mama nanga. Makamusu photo talaka to sana susi mboke bonga banani bakobongisa mboka soki batoka bakashi te tala marche zo salima tano ndo tsena sima e bela ba responsable baza Makasi to teka ndo metoza ebele kasha ye na solution ka pona pays nyonso to moni abana mboka bo pesa bana mboka misala po Congo zwa kilo e breso to tamona banzela na sala kate kasha ngo ye cash business. Ah, ngai arubi mama Cynthia kapasi akwa na cash business. Eboyi busoto, eboyi saltri. Ya wana bana kini nyonso, oningi uza na propriété, oningi kitie kwa za na ndaku note. Pesa za te, puku, muselekete, poussière. Iza na ndaku note, benga cash business okuma propriété. Oh, en tout cas cash business. Bufanda na bino. Soki na lubibu fanda na bino na domaine ya propriété zande cash business. Soki oza na poso bureau ya poussière. Ba nettoyer poussière. Bureau ya bitekwa. Ba lungula bitekwa. O bureau ekota ba péché. Ba lungula péché. O ba spirit charité. Ba sala chrétien. O neti ba siboy. Ba sukoelo mwasi. Yaka na cash business. bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botunanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozoluka biso wapi boluka biso musika te bozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisamisu te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prix malamu boya mobondo ekeyo. Capage TV. Capage TV.